pas tonga ka yango ba tonga ye. Maman n'est jamais passé à la télévision. Pour ne répondre à tout ça. Mais que ça a bien émission pour maman ça tout là. Et là quand on s'est na Viviane, ma chérie, calme-toi. Bato ba tinda ba pousser wana ba pe ba kota maman epela na kati ya kasho. Na kasho c'est ça. Tanga kotaka. Maman epela muta subir ti lelo. Na ça. Kota mo na muta pensa ka téléphone na tango vivre na olega na nini na be. Kanda ezaka mopaya ekendaka eyaka ekendaka. Après la vie va continuer. Mais tant qu'on vient reconstruire ba conséquences makambo lobi na sa kanda oko gérer ngone. Na koko ndima kozala kosilika. Na koko ndima kozala ya kosilika peno za fâché, bien fâché. Mais je vois que na kosilika na yo koza moi mayo te na vie. Et ce qui voyez qu'on se déchaîner la télévision na ndenge wana po moni ki kanda. Ah d'accord. Ya lobi mam sa garda silence parce qu'elle dit que yene mtatinda ka baba ku ba finga ka ba ya zongi sima bisi to na biso bana ba propos moko boye lokoma ya quelque temps naza na ba vidéo na chaîne nanga o bive na bien la boya phrase naza na ba vidéo wana o bive na bela loba carrément que makambo na ba loba ke mam satinda ka ba c'est faux comme ça on te dit ba manette que bive na zaidi na antécédent moko contre mam na motema siko nda c'est occasion fallait à s'exploser ce qu'on va dire Baba Kuba ne comprend mais c'est déjà quelle était la face de Viviane. Parce que tant que makambo eye bato ba comment ça retour mire au moni mutunayo Viviane a mutuna ngai oui to la ligne ba émission mais na yeba ite comment na ba degré. La maman nga pekisa na pesa nga conseil. Abi quand on t'imite c'est que tu fais des choses tellement bien. Pour que tu aies hygiène ayo ka somote azo yi video pour que elle et ça la game bien mon codon au côté on peut pas ebima donc je n'ai pas trop de temps à passer sur ça. On a au professeur. OK, c'est ça. Professeur des élèves. On est bel élève et des professeurs. On a des profs là-bas. Déjà épisode est là, on a mon pour bala. Ça la comité pour la dani. Les places na télé parce que la télé. Est-ce que on dit que na makamona ba c'est l'eau. C'est l'eau. Alors, ça ninga na sala ka ninga ba ça. Voilà. Plaja ba message ba plaja ba dini ba lifana mo bima nyonso. Voilà donc tika ba on a elle professeur a tant ça ba. Tout peneza la. Nazara ne sengo mingi kozali boso na bino ba kuku nyonso mona tie na pesi bino mbote pe ba kozwa mi nzambe na lola a continuer ko batela ko bomba bino en tout cas nazara ne sengo rotel ma boso na bino na pesi mbote na ba partenaire na to ya sur papa James Kemusa na pesi mbote le président Yoshua papa Banebele na pesi mbote la charmante monsieur Bozali maman Alice Y abakuku na pesi bino mbote en tout cas le tozala moi mukuse parce que belo ka malamu eumela vraiment te nazali nga mote na plateau nazali na oba bengi MK eyokani télévision azali invité na ngalo na yeto mera ko solo makambo ebele azali ko sala ozali ko beta tout pas sur YouTube en tout landa MK na bokebi nyonso makambo azali ko lekana en tout cas jino mboso ali la konanga kene da ko fonela nga da plateau MK bonjour bonjour na Gisèle ngolo ezali na mon lelo Saint-Aïbo na Hollanda o ngala lo wa marié na Hollanda yo tena marié feza ko lega o David bala na yo nga ben na sala partout est-ce que babeta on a partout dans des na ben na ça qui protocole na za kota masanga côté service na ko sala manga na sala ba clé pas chambre ozana non kati ouais nyo ça tenga na bon sa chambre après na bimi d'accord c'est bon là problème té sinon ngolo ezali ngolu pena nzambe to singa poso ki sa yango na ebite tout ça vraiment so nzaba ba ko soutenir biso té na makambo ne té ka sur YouTube partout mais est-ce que ça va créer ici to kufa mais tellement nzaba bolimo bien Dieu me doit permettre parce que tu continues à vivre tout ça là yango chaque fois tu na makolo no té nzambe ressources nous na nous pour donner une source d'inspiration il faut aux ressources rabiso ka poto tarir té ba biso ko s'attacher na source de vie pour tarir bon ozala o soko bimis parce que basi ba pambola bi basi pe moi un de quoi mam sinamisi tala kai choix yango mona binemi ba okola tozaka kana binemi bazokola bazoya ebele ba bitango basanganaka bakoma kebele etango makasi na bango esila apparemment oyebi nzembo wana
ntango basanganaka bakoma rebele nde ntango makasi na bango esila ozoyoka ntango babi multitude babaluki batelema lisu likoboso na to banda émission ngo lelo naa na onction oteya nayebi koza oteya makasi naye na onction koteya nalobi boye ntango lazare bakende ye na nkunda na famille ya lazare bandeko ya lazare bayebaka teke lazare oteya bato bazalaki bakamarade ya lazare bamonaka lazare na yesu bayebisaka ye ke yesu yo ozobela yesu yango aobikisa bato mosusu kuna mpa na yo azoya te na kisongisongi ya lelo baye koyebisaka lite omoni alingaka yo te ozo comprendre il faut ke bayesu wana mpe mutala projet alia yo mpo ndenge aza wana bikama wana osala le mosala dame yo mpo bikama wana emata ozo comprendre ebisaka amen mpo ayemataka amen sikoyo ntango lazare akota na nkunda ntango bayina na kobela baningani baobenga yesu yesu aoya te so oyaki na telefone mbele mosu ero batikele bavocal oyo tosali yango émission elobi na ntongo tosali émission ya vocal baotonga yesu ozo comprendre po biso tosalelaka bavocal mpena baémission sikoyo soki ozalaki na période ya lazare wana babengeme yesu mpena bazobenga yo ozoya te lazare mpena camarade na yo ozobela oza comportement mabe ya yesu ozo comprendre obwakisi ye pendant ce temps yesu andolo batika bango bakoma ebele posoni na bango mpe ezala flagrante leur honte devait être flagrante il fallait bayoka somo yesu fo tika wana nokoma désespéré o espéré so na moto ya mokili te o espéré kaka na ye po gloire na ye te yo osala ocomprendre ke eza biloko moko immérité nzambe place o peut-être que vraiment moto ya mokili alinga akoka susu soki asali bamiracle oyo mokili ekosala nani akomisi il faut asala bamiracle lokwa oyo ko aye asalaka donc eza na exemple te osatana kokotala ye moko abi o mais peut-être les arts dana longaki bakundi ye kutu 3 jours ils sont déjà akomi na solo mais eso aye akoti makambo na ye tika bango bakola bakoma ebele mpo makasi na bango esila voilà yango wana loba susu mpo na yo te ya makasi lelo peno ozeli mpe na onction makasi voilà yango na oloba l'amitié naloba yango chaque jour l'amitié et l'amitié sincère lelo na jour na biso eza ezala soko okutani na moto aza na amitié sincère lokola banani oyo lokola banani oyo oyo bantukaka nga yango napesaka nzambe nabi nzambe baoyo yanga bazalaka sincère bazalaka propre pesanga bango bazanga na bango mbongo ide na bango na ndenge tozaleli nde epesa biso bambongo tomona yango wana nde ezaka important mais ça fait mal ça fait mal ça blesse en même temps ce qu'il faut à chaque fois que tu as regéré ba problème na toile ezala biloko mosusu na kokoloba ngo te mpo loyauté nazalaka nango na kati na ngai ezokanga ngai ezoempêche ngai naloba tellement nazalaka sincère na barelation nazokokoloba te bato bazobenga baobenga esiko te nakokoloba te nazozanga makambo oloba nameka nani korepara ngo autrement parce que Gisèle ngai ata soki lobi olamuki osalinga émission na répondre nayebi naoya te nayebi mbona bwana université de cas par loyauté oyo ngai nazalaka nango mpa motu ata so tobebani nayebi ke ezala biloko mosusu nakoloba te biloko mosusu nakosala te bafaiblesse mosusu nakokotisa yango te po ezalaka bongo mai que faire na journée ya lelo to na mokili ya lelo na mokili oyo ya biso ekoma tokoma komona yango régle mais ezalaka moto epelaka après un temps après esila soki ko moto esili biloko kozanga après kopelisa moto okanisi yango est-ce que tu as pesé les conséquences de ce qui va arriver après parce que quand ça ça biso makambo c'est ça merci madame c'est rien à dire ba question za yo ba voilà M4 zokende déjà mais avant banda na wabenga na bandeko nyonso bakolanda ngai partout parce bakolanda nga bayeba kolanda nga na chaîne réconciliation chaîne wana ezali chaîne oyo ezosangisa bato nyonso bato ebele esika to réconcilier bato ebele esika ba réconcilier esika bato nyonso bana bapromba oyo yokana bakende kosabone kuna mpo bakomona nga kuna tout le jour chaque jour eza mpe moko ya bachaîne na biso vraiment bakomona mpe tokoafishe yango awa okeye ofini réconciliation tv okuta biso kuna soko omoni ka elongi na ngamba moko sabone ba mk te réconciliation tv mk eyokani télévision ezali na réconciliation tv baimitateur bakozala me bokoyeba elongi na ngai boreconnaître yango bayabi baoyo ya ye soki abeleli mongongo ayokaka bango
bareconnaissaka mongongo ya maître na bango bavrai brebis bazalaka bongo bon toza mpena mpe babrebis te mais bafani ya solo bazalaka bongo baye koreconnaître mongongo ya motu na bango yango na réconciliation tozala kuna depuis naye kopesa susu message mosusu ya makasi eza ke ONG moko esali eloko moko esali clinique moko ya kitoko ya malamu ONG yango baobenga yango VAB VDC na VAB VDC wana oyo ezali les volontaires dans les actions de Benjamin oyo ezali mpona Benjamin et Voltaire en vue de développement communautaire donc baza wana mpona koyeba kofaire développer makambo en communauté ainsi de suite yango bapréféré basala clinique moko nazopesa bino adresse ya bazoassiste mpe bato bapersone avec difficulté ozobela neti tozalaki na mama Micheline bongo soki toyebai bango kala mbe toke kuna tosali yango mbala moko en même temps quartier bazali na commune ya Kimbanzeki na Kingasani na avenue Bulungu numéro 113 quartier Mfumu Kento na route Nzoko so okomi kaka na route Nzoko wana na wenze ya cabine ya mbangu okomona panneau ya Voltaire ezali wana okoti na clinique Voltaire kuna baservice eza na moins cher loko netikala kosalama te soki okoti kuna kokuta pédiatrie eza nakoka 7 000 francs mpona bana consultation gynécologique ezali nakoka na 10 000 francs na baservice ebele consultation générale eza 5 000 mpona bato bayeba kose faire soigner mpo motu mosala na ndako alobi malamu naza 5 000 question bandoliprane or ke okokutana na médecin ailleurs okofuta $20 mais awa okofuta nao kaka 5 000 francs ya pamba bazwi baconsulte donc soza na bandeko na Kingasani na route Nzoko kuna na Kingasani na partout okoki ntinda bandeko na yo oza mpe na poto olingi tosonela ndeko na yo obengi biso tokozwa ye totie kuna na basoin nyonso ezali bien bamachine ezali kuna bokomona baimage ekoyakala mingi te tokoyela bino échographie nyonso ezali échographie mammaire échographie pelvienne échographie abdominale nyonso eza na moins cher eza clinique ya monene efongami kuna na kati naza biso condition nde kondima te maternité na moins cher lokwa nini etikala kozala te nazobenga bato nyonso baza na bandeko na poto wapi Kingasani ebongi makambo te oyo osali soki nini bamemaka ombango mbango tokende kuna okufela ndeko pamba na nzela tobengi bino boya na Voltaire na route Nzoko na re wenze ya mbangu okiti kaka wana re cabine ya mbangu okiti wana okomona kaka panneau ya ONG Voltaire ememi yo mbala moko tikuna baœuvre na biso nyonso ya ONG oyo oya kokuta yango na chaîne na biso réconciliation awa mpe kokuta yango mais mingi ezala nde kuna nde tozosala kaka promotion ya ONG wana mpona kocontacte biso to kocontacte hôpital eza na plus 243 90 699 28 13 kuna nde esika wapi okobenga mpona oyeba kocontacte ozala ndeko na azobela mpo bato ebele bakoma oyo naosala fièvre problème eza te mpo azwa mbongo akemela masanga tindela biso na Voltaire tokosoigne mbala moko tokobete tonga ndenge akimaka tonga akozwa tonga bien donc na bandeli numéro ya clinique ezali plus 243 90 69 92 813 mpona bango nyonso babelisi bandeko na bango na Kingasani na Tchango tozali wana tozozwa bino en charge tout se passe normalement prise en charge ezali mpona bango mpe bazali na badifficulté tokokotala tokoyeba nanu tokoétudie difficulté mpo motu so bakozala na mboko batindi na poto ameli yango ayebisa soki aza na difficulté donc totalaka situation ka oyeli biso présentele biso tokomemela biso yo tokomema yango kuna toétudie yango so tomoni ke esengeli na biso toyeba kotia loboko ya solo clinique Voltaire ekoza wana mpona kopesa bino basoin nyonso naza so nyonso donc eza na bacondition nyonso ya bien bokomona baimage kala mingi te na ndotambola na ngai ensemble MK tozokende deja MK nala na lamuki atala boye MK Kinshasa TV nga lobi yango MK fokoli 3e chaîne mosusu MK Kinshasa soki MK Kinshasa Info TV nayebi nano yango te kaka nde bosala descente okomkoni lelo 3e jour namonaki yango samedi kaka nde bosala descente ya mams ya mams bosala descente ya mams namonaki ya baku batindelaki batindeli ngai sikoyo chaîne te batindeli ngai morceau moko abakuku moko azodefendre biso na TikTok napesi ye mbote esika wapi azali atiaki yango nde batindeli ngai morceau wana mais chaîne wana yebi yango te nakendaki mpe kotala yango obiki na risee na ngai nakekosabone non mais eza biloko moko ifo yebaka eloko moko nyonso ba source d'inspiration toza lokola mams na biso eza inspiré bato ebele omona soki atie eloko boye bato balandi asali affiche boye bato balandi biso mpe lokola na lokolo moko ya mams tozali bongo kopesa bango gaz po eza lokola topesa bango attention na biso
naye kocomprendre kaka ke ntango tolalaka tolamukaka nzambe apesi mutu na mutu mutu nyonso te aza apelaire kozala leader babiso ntango apesa biso chance kozala na mwa écoute na mwa manière wana ya bato bayoka ye e bato balanda topesa bato mposa kosala mosala tobisaki bango ke bongo na bango na cage ele professeur la descente ezali eza vraiment na cage po bakomisa na niveau ya koimite baza mpenza na cage epuis naye koremarke motu moko azolinga atindeli ngai banini akangaki nga bafoto ya bacommentaire na santi mpena bato ya bachaîne mosusu oyo balingaka biso te wana basepelaka na mamisi te wana bakei kocommenter na comprendre ke ide na ngai esepelisaka bango mais baencourage nga directement eza te bakei koencourage le kuna pendant bayebika kopie donc nakabola bango katikati nakabola bango katikati na comprendre mpena ke faut que je travaille encore comprendre ntango bato bazoimite oyo boyelakisa na sala école mobimba donc nakomi na bato nakomi olakisa bango ke faut basalaka badescente il faut baprendre kosala marketing ya solo batika kofinga ezofuta te oyo ezofuta eza marketing ya solo faut sala marketing ya solo oyo evandi mais moto atrisaka kokana kaka na moto asalaka kolo œuvre te donc naza el professeur na bango naza babongo na bango na cage na vandeli siko cage nayi pembeni me na pousse yango na vandeli siko cage nde eza oyo batanga susu siko na kotriche wana eske bakoka ofo babongisa basangaka stratégie tout le jour mais na systématique mpe nakosepelisa bango na oloba te mais toutefois na comprendre bango eza na cage mais ere omonaki yango yo moko bakuki wana atindelaki mwa image omonaki yango esalaki yo ndenge nasekaki makasi n'est-ce pas qu'ici là à la télévision les gens venaient me dire que nga nazo adorer ici là les gens disaient ça oui nazo adorer ici là ça nazo ba descente à bongo mais c'est bango eza marketing ya nini ya proximité eza marketing ya terrain donc faut yeba comprendre moni makambo yango na biso ke déficit eza makasi na makambo ya classe mais nalingi mpena kosatarde na makambo wana te mais na comprendre kaka te biso tobande koadore bango mpe bazoadore na même rythme ke biso bozokopie nyonso ntina kombo ce que cela veut dire balotaka nga mpenza sokakangi misu baolota nga balotaka nga kaka ye te na bato te mpo asala yango ye mongo te yayi de gens qui ont voilà ntango baye kocommante okomprendre bango ke bayayi bango nyonso donc nde nazama na kata bango katikati batikala na kozwa makambo na bimisela bango ok makambo te tosali toyebisaka oke tosali nano ata 1/10 les moyens seront mis à notre disposition on va encore faire des choses po toyali na descente ebongama yo moko oyebi da eko nango nano esalemi te mais esa somo botanga ekita sikoyo eza nini el professeur naopesa cours donc eza normal ke baopesa cours ceux qui vont assimiler vont bien le faire mais jusque là na moto asali yango bien so moto asali yango bien koyeba na mama nanga apekisaki nga apesaka nga conseil mingi abi quand on t'imite c'est que tu fais des choses tellement bien po moto ayoka gene te ayoka somo te azwa imite obongo soki eleki esalaka bien moko donc okoka te yango foka ebima donc je n'ai pas trop de temps à passer sur ça na au professeur ok c'est ça professeur des élèves on est élève yo nde professeur mais nga nde prof na bango nde eza épisode oyo elanda nga mofona koma te mpo bango balanda soki na komi te baolanda nini de place na telemi mpe songo ya telemi est ce que omonike na makambo wana babakisi eloko ezaka ndenge nga nasalaka ndenge bango basali voilà diplagia bamesala na bangoplagia badindi bazwi mpena mobimba nyonso voilà donc tika bango el professeur aotangisa bango tout oyo pende ezala nalingi nde oloba te mposa nalobika mwa moki togarde silence voilà tokokendea na bamo bapropos oyo nani Viviane Labielle atendaki par rapport à Mams nani Viviane Labielle Viviane Labielle bapropos nani atendaki par rapport à Mams ke atongaki Mams mpe mpe atongaka yango baotonga ye akoleka na plus de 500 chaîne ya YouTube akosala baémission tokanga ye aza libre bon makambo ya Viviane mpenza eza sœur oyo nayebi que je respecte beaucoup que je considère aussi nazolinga koloba makambo wana nazolinga mpenza te nalingaki lobi nazalaki très fatigué nabengaki ye bon osoli mpenza te donc nakobenga ye lisusu mpona tuna qu'est-ce qui se passe réellement namoni baémission nakoki kondima kozala kosilika nakoki kondima ke ozala ya kosilika pene ozala fâché bien fâché mais je crois que na kosilika na yo ikozwa mwa mai otie na vino parce que jusqu'à preuve du contraire naloba yango chaque jour même ce n'est jamais passé à la télévision mpona korépondre kiki ndenge tosalaka baémission boye mam satindaka biso te
tout le monde sait que même c'est jamais abenga mutu atinda ezala mutu na mutu apesa caméra na ye selon volonté na ye na mutu azala na bagré na ye ngana koko tenir mams pour responsabilité ya ba dire ya Miss Lolo te eza mutu oyo ata toke na justice baloba que c'est individuel à Miss Lolo de payer à MK de payer à telle personne de payer vous comprenez et ceux qui oyo ko se déchaîner na télévision na ndenge wana po moni ki oyoki kanda ah d'accord te mais alobi mam sa garde à silence parce qu'ayebi ke yene mtatindaka babakuku bafingaka bato ye azongi nsima bimisi tozonga na biso kaka na bapropos moko boye elobamaka ya quelque temps naza na bavideo na chaîne nanga oyo Viviane Abel aboya phrase wana naza na bavideo wana oyo Viviane Abel aloba carrément que makambo wana baolobaka mam satindaka bato c'est faux pas nsima mtatika kotinda bato naza na bavideo wana donc peut-être que eza kanda moto elobisa ye mpo ngai nakosala guerre na Viviane na respectaka ye mingi ozo comprendre alors kanda na ye kaka eloko nasepeli nango te parce que aye nango na public aye koloba et puis aokende toujours na bachaîne ezali contraire ya baoyo balobelaka mams eyelakisaka ye nde moto aoprovoke guerre mais vraiment au fond les abakuku baapena na posa guerre na ye te entre autres soki natali bato baningisaka pena balobaka pena makambo so balobi yango ekomaka mabe ezalaka esena mida namoni bango te mposi basaleli émission les autres personnes Viviane aza banimero na bango fala benga bango ntango basaleli émission bakokochange na bango mpe propos ozomona mpo ezobima neti ke Viviane azali dane na antécédent moko contre mams na motema sikoyo nde azwi occasion fala asexplose sikoyo banda koloba yango nabi jusque là nakoloba te tanke na nayoki ye te nakoyoka ye mpo na comprendre nini aoloba par rapport ya nayoki dire moko botindelinga olobi ke non Viviane alobi bino moko bogana bapesaka mams te bokoloba te bacomprendre force ya média bastar mpenza moto aa star faut comprendre force ya média akominimize média te média ezali force mobimba yango mpe esalaka bato ocomprendre soki bato bazolobela yo na motema na bango mpesi bango 50 francs te ifo sepela mpo bato baza ebele na Kinshasa mponi toponi mams tosentir ke makambo tokoloba tokozala na cour d'idée te mpo azocontinue kobimisa azocontinue koinspire omoni yango toolobele bakomite baebele baza ebele mponi tolobelaka bango te naloba chaque jour et puis est ce que osentir impact nini oyo média eza nango likolo ya mams ozo comprendre donc soki moto aominimize média ça choque parce que média oyo ekotombola ekoosilisa ye eloko kaka na kosenga na Viviane ma chérie calme toi bato baotinda baopuse o wana bango mpe bakotisa mama epela na kati ya kasho ntango akotaka mama epela moto asubir ti lelo olobisi ye na se ya kanda ezalaka mopaya ekendaka eyaka ekendaka après la vie va continuer mais ntango vie ekocontinue baconséquence ya makambo olobi na se ya kanda okogere yango ndeni yango kaka conseil nakopesa Viviane ngai nakoki kosatake na ye te même pas une fois ezosala ngai nde mpasi ase ressaisir avant dakimia parce que ya lobi bayokaki atongaki mams tandis que mams mpe aza motongi monene ye atongaki mams soki ke eza vrai ke ye atongaki mams mbele baaudio na ye mpe ebimi nde baaudio bato mosusu ebimaki ebele ao mais jusque là audio na ye mbo audio na ye baaudio na ye eza te epuis preuve oyo eza ke no atongaki mams eza te pourquoi baokambaka ye atongaki mams bokasi yango nalobi ndenge ye alobi ke fala ebisela ye preuve ye bapesa biso preuve ya mams atongaki kasi oyebisaka bifele mpe fala biso preuve ya mams donc entre autres soki balobeli mutu moko boye ke atongaki balobi na ye yo ye kointervenir odéfendre ye nde place emimaka mo nyonso ebandi wana omona te mpona odéfendre bango jusqu'au point ya koperdre bato babana ya koperdre respect na ye mpo ngai nde naza boye soki balobi likambo ya mutu moko boye et que je n'ai rien à gagner dedans je n'ai rien na gagner naomona te mpona yo okotela ye na insistaka kokotela ye yango nde moto eréveille eloko moko boye parce que déjà ekomaki babaku bando comprendre lisusu mpenza te quelle était la face de Viviane siko ntango makambo eyeba kisi bakomopesa retour Mireille omoni mutu na yo Viviane aa mutu na ngai wi tolaliki na baémission mais nayebaki te ekoma na badegré jusque là oui ngai nayebi ke Viviane azala bakupe j'ai des émissions o Viviane naosala alobi kaka bakupe akubisi mamsala babakupe mpe alobi mpe aloba yango liboso tisika babakupe basala ye baolamu mingi akokozala reconnaissante te mais soki ekomi na niveau ekomi ngai na kosenga Viviane kaka akanisa lobi
kande kendaka Viviane kanisa lobi kande kendaka mama bakoko blessé yo mais ko welela te ko ya ko loba loba et puis muto zo lobela eza ye peut-être muta blessé yo là musu muta blessé ça mutu mususu mona la personne en face loba na yembala moko ko kende nango na sima ya kombo ya mam c'était ça la bien te bona peneza o ngana ko senga ye le reste nga mona loba na yango na privé na obenga ye na yoka qu'est-ce qu'elle veut dire et puis voilà quoi soki nini pena les autres tumisa tia comme na point oyo akomi wana à perdre pédale s'il faut le dire à perdre pédale makasi bato moko loba ki basimaki bato na moko soko mi ko tuka bango c'est pas bien tala nde makambo za na ko perdre o ya ko tala makambo susu parce que bato ba benga yo mission $10 $20 eleka nango même vie et continue ça vana na bato basima ko samba ya ko loba na TV po lelo soko viva na otala masute bato na nimite bakena ndaka viva de tikele quelque chose mais on a yebi viva na bien la maman anda soko yoka na te dindaki vraiment grâce ya SB tant mam sa ben ça ndé ko jona SB ndé alamukaki moi moto bon témoignage ya Viviane par rapport à SB ezali eza eloko ya ko bomba te eza ebele na makambo ebele aloba yango na ba TV ebele je sais pas ce qui eloko oyo azo reprocher mam c'est réellement nini na kolingana yeba Viviane a reproché mam personnellement nini parce que soka keka na côté ya ba fan na bato balobelaka ye nde tozalaka boye nazo continuer ko insister que nga mam sabenga mutu moko te chaque temps ça sa réunion te neti nga na osa émission be mam sa ebité tanga émission ya ko bima mam sa osani autala na yeka azana eloko sa te est-ce que seulement tali pe yango même ça autala pe te même si pas tali pe yango sikoyo ye sikoyo ko fana na kiti bandi ko lobela ye personnellement ça fait pas ça fait et puis azoleka na ba chaîne o baza to baba mais nemi na biso babaku tikela nga tana solola na sona sisi ko solola na nde na yeba siko neni na koya na plateau na pesa pe avi nanga par rapport à nini na ko solola na ye nini nde etungisi nini ekomisi eti na degré ka azanga maîtrise nga na yeba moto ba maîtrise ebele même ke lomu matinga ya lobi babaku nde bato bapesa mams mutu makasi parce que yazo kaka babaku mais faut yoka babaku bakoloba baza bana na baza effort na ye babaku baza effort neti nga lelo bafani na nga eyokani télévision fona yoka bango na koyoka bango mais elingi koloba teke na koyoka nyonso na koyoka la plupart na koyoka nyonso te okoyoka bola mamsi na babaku te mamsi na babaku eza pasi biso mpe babaku sa mamsi eza mobulu eza bato lelini parallèle fo batambola kaka elongo okopekisa moto bafani na ye te impossible wera asala makambo ebele likolo bafani na ye yango lesala force awera ozo comprendre moto ayokaka bafani na ye mais ayana makambo soki ayoki ayebi ndenge nini akoyeba ogere yango eningi koloba teke mpo ebino bolobi ke ndenge eza boye ozoyoka bafani na mikabona na bango na kabona na ndenge nini donc mansi koma kogere babaku force babaku wana balobi babengaka bango tozalaki na avocat bobima na plateau apetele biso lisolo alobaki boye alobi baza baélectron libre po so mam ntango bolobake babaku oyebi bakoma babaku sosala liste babaku oyeba bango mais monde entier baza ebele foule ezalaka nango na raisonnement te ozomona même na eza eloko il faut moto ayebango foule eya na raisonnement te oyebisa foule nini nga mpe bato bafani na nga bakoti na nga nasala eloko moko boye nasali mpo nasepelisa bafani na nga ekosala mabe mais nayebi bango te mona gere bango nyonso du début juste afe eza te po ntango mona moto apelisaka telefone na ye ntango vive na oleka na nini na etindi na bengi ntango asalaka mpe témoignage ya mamsi ke mamsi merci babakuku mamsi mpe moya gere bango eza te babakuku bapese motu makasi c'est normal parce que baya bafani na ye ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des fans epesamela motu eza na bafani bayokaka yo oyebisi bango likambo basali osali eloko boye babongi boye te mais bango nyonso te bakoyoka même temps mosusu kanda ne kotindi kaka aloba na Viviane kaka mabe kaka po yayoka bien ozomona eloko yo motu yo olingaka ezalaka bongo eloko mwana no basimbi ye yo kotomboka bango mpe osimbi mpe ya bango bakotomboka sikofo yeba ndeni ya kogere basituation so oyebi kogere yango te eza mpasi mais mams na rien à voir na makambo wana ana eloko kosala te na makambo wana bafani fo bapesa motu makasi mpo ezalaka bongo nga nakembi na chaîne nanga mpona koma ti nakomi wana yo lamuki na ntongo molingo yo koboma ngo bomango ndeni oyebisaka nazala na bango te nazala na bango te ndeni impossible foka nana na bango sa bango eza mobulu esimba te mama top asalaki émission moko boye mpona mams na mpiso olandaki yango malgré eza même actualité ezoloba makaka ataki point na vie ya mams alobi mams ndenge aza ana problème asengi da pardon asenga pardon parce que alobaki yo obebisa mpo yosenga pardon
te botika totiango na se asengi pardon abengi mpe bato bakokobenga mpo basangasa bameka koluka kimia wana ndenge kimia eza en train de se préparer topesango mpenza kimia totika yango asengi mpenza pardon abengi mpe bato oyo baza proche na bango mpona bayeba koluka kimia. Alors je crois que peut-être prochainement quand on a reconnaissaki donc c'est une maman topesi aza maman na biso nyonso topesa ye respect mingi. Alors topesi chance wana ya kotala pardon na ye toobserve yango là où ça va nous M4 comme tu na suka babeloko malamu eumela nango te monde de la fin na ozani monde de la fin nanga eza kaka tolingana ya solo tozalaka te ke soki toza ensemble soki esingi te totoya koseklashani na tv eza biloko ya basans esprit. Je crois que faut toclashanaka mpena en face toza bachrétien toza bana nzambe ya solo eke toyebi bamesion na balimite na biso. D'ailleurs bible elobi ke kolala na kanda te mponi bible pekisa na kanda te paso okufa na se wana so moto aa na kanda kanisa mama mabe makasi soko ekuti okufi oyebi maoni esala lifeloni eza sûr donc toevite kozala motema ya na sa kanda mpona réagir tolingana ya solo mposo nalingi yo ya solo atopesinga kanda mibali na biso besa biso bakanda ozaka na bolingo mpo na ye est ce que oyo kopelesele te mpe mpo oyo oloba na ye te so omoni mwasi aye koloba bongo seke yango te ngai nakofanda te bwine apesinga kanda na ye na tv na ye koloba. C'est ça l'amour vrai. L'amour vrai, ça ne fait pas des histoires comme ça. Tolingana ya solo na senga yango chaque jour na continuer kosenga yango kaka toza la sincère so olingi na yo motu te malamu longwa pembeni na ye oya mpe koprofite na bénéfice na ye te koprofite na eloko te ya ye tika ye pene na kone neti nga nde nazala boye bato batala oyo nayebi nasepelaka nanga na bango te to namonaka ke tokozala eloko moko te en commun. Je regarde pas nasatalaka te na banda kotalaka bango nasala yango te. bakuku lelo naa trop déçu makasi na makambo ebele donc nakoka kopesa mbote mais James Kemusa napesi mbote descente na biso eza déjà très bientôt. Merci na Karine oyo kombone mputu Karine mputu napesi ye mbote mutu napesi mpe Fifi Madimba mbote. James Kemusa de tous les jours, surtout Mamie Longo de moi, Iyabaku, la charmante, ok. La petite beauté, et que Zoni pas continue à bleu, je peux se beauté, là il faut que j'en ai pas de d'accord. Voilà, tolingana bolunga solo, yangonde commandement liboso na bapesi biso, tolingana bolunga solo, linga moninga na olenge ka komilingaka. Po za lipambole ya makasi parce que nzambe po pambola mutu atalaka obe motema ya mutu soki motema neza kopola nzambe kopambola ote oza na kaka biloko mokito tika na biso na pesi mbote na bato basutenaka biso sponsor na biso Sirsi papa James Kemusa le président Yoshua papa de tous les abakouk na pesi mbote mam sila bisalu mama na bano melama ya pio beba bakuka za wana to bunda to sala ka toujours musala wana. Mami Longo, maman chérie, maman Zozo na Ende, na pesi mbote, on va pas la charmante Y Kabakuke, maman Alice na pesi mbote, Babakuke nyosa mona te, tout à la wana, descente bientôt là pour soutenir biso, yango ça la kete, force na biso, et mona na mokili. Baoteka, en tout cas baoteka bango basomba bango te, mais kolinga ko imiter te, so moni mninga tie omelette bosa mesa, yo kaninga ta moi biké de ça la moi bien parce que oyo ça la pe simba te. Na sima caméra ezalaki bongo Junior Mbui en tout cas pona ngai bébé abakuke na pesi na tiki bino na MK émission bokolanda en tout cas bo s'abonner bo liker bo partager yango ça like musala like tout boso to kutani la prochaine fois qui est Masia à Zone IP. Bye bye.